Ah oui, merci na bande nyonso déjà bozota la biso na tindika avec Yannick Stopira. Babe système ka fongola caméra to la raté tongo dato kitaki. Na parlement base IDPS pardon. To kutaki ba combattant toujours collègue ba ta basu pouvoir me barotika tenter. Bazo landela nyonso surtout ba nouvelle to za kozwa ni makameza ko lekana kichasa babi bango baza déjà prêt ya makamonyo surtout. Avant na bota no bentekalite ni basola ki na micro na biso ya tindika na caméra na biso to kitaki wana. Na pesa d'abord merci na équipe technique Mobimba ya tindika merci à ML Mike Luzola de Babi ML Mike Luzola dio nga déjà ma soluza le 9 février na vite so Mike pesa cadeau ni merci à mon vieux refait qui sont mes papi Kelly merci à Élisée Matondo maman na grâce Élisée Matondo maman na grâce Élisée Matondo maman na grâce Babi mon vieux Kwame Chaka na London en tout cas vers Aweka Keno anniversaire à Yannick Stopira le 9 février. Abino Yannick Stopira déjà le 6 déjà tout cela na déjà le 6 déjà moi vitesse. Merci à Mima wetu c'est comme ça au Canada Mima anniv na le 9 février Mima wetu merci à tante Nathalie Mundeke bagisela ka lisusu maman sociale tante Nathalie Mundeke merci na bandeko boza ebele bozota la biso déjà na tindika na mon toto diafro boko formé c'est le maire de Lille babi mikolo moi silence na yebi que déjà a roloba toto diafro boko formé c'est le maire de Lille merci à tante Mado Mundeke, merci à mon vieux Teddy Makengele, peine à Londres. Mon vieux Teddy Makengele, à Londres, wana. Et puis merci à Nono Makangila, Bandeko Boza, et Bele Bozota la biso déjà, babi, tant fumu na États-Unis, tant fumu, silence bonde, ni tant fumu na États-Unis, babi a kendara zonga vitesse à Kosakanate, botana no image oyo, ne caméra na biso tindika, et qui t'a déjà na kata base à IDPS pour que baza ko se préparer ma solo eza ebele botala image wana au dialogue de l'Union africaine a rendu une visite de courtoisie au président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa. IDPS viva viva Eden yozoboya awa tala osotikali yo moko luka stratégie musu tira makambo ya kokota pa pamba fayolo mamana yo IDPS viva aosenga na bandeko na biso oyo tosito yambi bon bolimbisa biso nous les combattants de l'UDPS basala biso ka mabe biso nde tobundaka biso nde tokufaka mais bokoma pembe na pouvoir boyebi depuis conférence nationale souveraine bokomi ka gâteau yango bokabola okomona bato moko babundaka na bango te bando botama na mboka oyo yebisanga mokolo nini Jean Pierre Bemba akenda komarché bando botama na mboka oyo yebisanga mokolo nini Katumbi moyibi ya uranium akenda komarché mais il n'y a que quand il y a le pouvoir okomona bato wana baye balendi ya mbaloto déjouer carte na bango IDPS viva et puis kanda naza nango eza nini koloba oyo balobisi biso place oyo na asali banda ba publication résultat na oti ko rangé na limité 2 jours passé oyo pour na omona kena pema vous vous rappellerez que tozwi likambo tel que avec Oussa machine tozo kende élection ebali mbamba 3 millions tolobi tolembi et puis eloko ezoba esenga na Kinshasa eza nini mutu azoloba no lokuta ondimele mais mutu akoloba no vérité okotikala kondimele te mpo na nini me nga na otuna bacombatant awa soki tolendaka te après wana likambo ya Genève ya kindoki Genève ye bakei bacomploter contre notre président tolobi jamais président retirer signature a retirer signature esili ye moko alobaki ye moko asalaki boye zoka nde bakei basangani bango nyonso batie baénergie na bango mpo na kodupe président na biso na suka nango bakombata balobi te ye azali un homme du peuple lui c'est un monsieur qui agit par rapport à la volonté de la base tolobi non bien que azindi na libulu biso tozobimisa ye tobimisaka ye te tosala nini nga nazotuna bino awa soki lelo soki tolendelaka bato oyo te soki toretiraka signature te est ce que lelo président nga koma chef de l'état zala na base
zala na nini sokozanga base sokozanga base maple yango moni apoli Tshisekedi lero azosala opposition abandaki kosala opposition ya NT azosala opposition ya kobima awa yo wana okomi receveur obandaki na Chipo in Équateur osuki na receveur pembeni na mutuka idopesi viva kasi kuna na Équateur amataki lokola Chipo iki bongo jour wana na victoire lokola azoleka bato baokipe te fongola koma receveur openga ba Moussala ezosalema toujours combattant. Les taxes de $55 perçues par M. Kimbuta à l'aéroport de Ndjili, supprimées par le chef de l'État. Viva! Viva! Les taxes de $55 perçues par M. Kimbuta à l'aéroport de Ndjili sont supprimées par le chef de l'État. Oyeba que combattant mokili oyo soki ozwi temps ya kodiriger tika lolendo tika kosala président benga famille na ebisi bango bozala calme. Faites comme si rien n'était. Faites comme si votre fils, votre frère, votre grand frère, votre petit frère n'était pas président de la République. N'indisposez pas les gens au nom de Félix Tshisekedi. Voilà la personne qui a envie de faire quelque chose. Toboy makambu ya famille Mobutu. Toboy makambu ya onongai. Non, non. Tolobi. Ndenge toza na ba cité ya bandeko Félix basé belé. Bandeko Tshisekedi basé belé. Okomona été place à biso nganda na ndeko boy. Non, non. Yo kendende ofinga. To kendo tumbula. Ndo kosisa ya. Dans une interview accordée à African News, le chef de l'État de la RDC, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, déclare ne pas vouloir un parlement à son service qui devra simplement voter des lois pour l'intérêt des autorités afin de leur permettre à s'enrichir, mais plutôt un parlement qui voterait des lois pour le bien-être du peuple congolais et le développement de la République démocratique du Congo. Mandela, oyebisa kibino. Idopes, viva! Viva! Keba wezama ki déposé. Tolobi boy. Tozo sala musala. Bato bauti ko sutuka lobi lobi yao. Awola mga 4 payulu payulu. Atangat mamana. Mamana. Atangate. Ngai nena zaboy. Si na rosi sa ma parlement debout. Fayulu kaka na ngaboy. Ya ko bikate yo mteke tipo ya ngati ba congolais. Je ne le pardonnerai au grand Jean jamais. Encore le président Mbokoté. Na obangeleni. Ana 62 ans na lobaki. Fachazo beta 10 ans. Jama Kabunda Kabunda beti combien? 10 ans. Soki to sutuki bona bakor. To za to vital camera total yo to pesi moi 5. To baluki, to peso Gistin Kabuya combien? 10 ans. To baluki, fils Mkoko combien? 10 ans. O baluki le président Théo Alendi wana combien? 10 ans. Mais so otangino c'est combien? 55. Fayula na 62 ans d'âge. Plus 55 ans il ne peut son pouvoir. Akupaka. Abangeleni. Abangeleni. Et puis mutunyo so akobimisa maloba tel que kotanga komona été na comprendre mutu wana kaza mutu na ye. Na ngai na wando
nazoloba bien naobanda kolobela ye soki kofini kabila kutu 18 ans tolobela ye en face na minduki na bachare de combat ebongo mokala moko boye tokende soko mondiki akuna batanga akoma pafingaka ndeko na ngai nakende te ndeko na ngai dayere ku toza ebele fort toolunga bato badiminue mpo tozwa misala facilement papa yoka wana ezalaki plaisanterie tokota na masolo sérieux dans une interview accordée à African News le chef de l'État de la République démocratique du Congo son excellence monsieur Félix Tshisekedi déclare ne pas vouloir un parlement à son service qui devra simplement voter des lois pour l'intérêt des autorités afin de leur permettre à s'enrichir, mais plutôt un parlement qui voterait des lois pour le bien-être du peuple congolais et le développement de la République démocratique du Congo. Il est prêt à combattre. Il est prêt à combattre ou même à dissoudre un parlement qui sera contre le bien-être du peuple congolais. Yoka. Awa ezali réponse na bato oyo bauti kolamuka bato wana président na bango esi topesaki mpe poste yango eza monene tolobi oza chef quartier ya Kalu kuna bao lelo fort alors tolobi na bango mukala na bango wana ya fayulu totie chef quartier ya Kanduka bazala kala le président est prêt à combattre ou même à dissoudre un parlement qui sera contre le bien-être du peuple. Parce que les députés sont votés par le peuple pour aller servir le peuple. Si on ne sert pas ce peuple, même Dieu nous jugera. Que l'élu du peuple qui n'est pas d'accord avec notre politique démissionne dès maintenant. Il ne peut viva! Le peuple a tant souffert. Il doit aussi se réjouir. Je pense que si c'est la volonté de Dieu, nous réussirons. Dixito Félix Tshisekedi. Awa balobi boye. Yo mutozolo ba te, bazana majorité te bon, ça va. Est-ce que Félix Mutasa sa élection? Bino na biso to alaki ba partie prenante na élection. Biso to leki na biso. Yo poli. Et puis ozolo ba ke bana majorité te. Mais Fayulu na bino wana abimisi combien de depuis? Yo zolo, ceux qui supposons que ezalaki mukala na bino mutu alegaki. Mais je crois que nous sommes au-delà de 30 députés nationaux. Si il y a un député, il y a un peu de et puis ils ont réclamé qu'il a gagné la présidence pendant qu'Eliezer a gagné la députation. Il a déclaré qu'il a gagné la présidence. Mais Eliezer a gagné la députation. Est-ce que Moutouan a dit que comment c'est un hôpital? Ah si, ça vaut. On a dit que de tourner Bakissi. Voilà une Bakissi, une bonne opposition. Si go awa président lobby na boy majorité oyo ezawana pour voter ba loi oyo ezo protéger to ezo sunga ba individu ba autorité ba yiba mbongo député ba voter ki pour na bien-être kende kuna bunda pour na peuple soko yebi ko ko politique na biso te démissionner. Sur instruction du chef de l'État, les vice-premiers ministres des transports, Babengi Makila, merci Yagao, Ebali Boumo Tokotobolango, Yaganan, messieurs, mais il y a comment expliquer? Yo comment expliquer
tolobi na moto transco afuta ba travailleur asalango te mpo na nini? Oh non, mon président te nga na boye batalako. Allez, ordonnance yango komisela ye kaka ndenge azoswa yango soki aza na biro atika nyonso na biro akende liba libanda. Lelo bomoni transport na balabala bomoni transport lelo na bato ya lamuka mpe laka bon ça va baza bakoma olandaka biso fongola matoyi oyoka. Nous insistons sur une situation. Nabino nyonso bato baoloba nanga ke nayebi cellule nanga te. Combattant, je crois que ceux qui bato baolingana na Facebook. Moi ça na poto, mbali na Kishasa. Balingani petit, bafutani ba billet, ba ekutana na poto. Mbali akomi na poto place banda botama na komate, akei koluka moi city amonier. À combien plus forte raison cellule ya pamba na quartier na bino wana devoir à domicile banda ko kende rotuna na quartier place opandaka cellule ya eu de pèse ezalaka wa o combien de la parking ya bato moto oyebi que pour la majorité baza ba combattants alors otuni bango me koto yo cellule ya eu de pèse ezalaka wa na avenue na bino okuta mutazo beta lisolo eu de pèse tuna ye cellule. Comment la cellule Nabino? Nous savons ce que nous disons. Parce que il faut tout son Nabino. Il faut tout aider Bino. Boyebi qu'il y a une ligue de jeunes. Et ça, nous avons une structure informelle de la ligue de jeunes. Par exemple, nouvelle génération de Tshisekedi, Force du Progrès, Parlement debout, les héritiers. Bon, les ébélés vraiment. Parce que nous sommes soutien à président. Nous sommes dépendants de la Ligue de jeunes. Depuis, ça qui va fiche dans la Ligue de jeunes. Nous sommes comme un combo. Au commis niveau d'études. Au commis ambition, il y a VIP, Misatou. Ah ouais, est-ce que c'est un mouton ça signé fiche? Moto a signé à Tombola.